bienvenue de retour na première dame look. Les loups vraiment naza na esengo parce que tous les 30 juin, les loups première dame look ayeli bino maquillage nini na ayeli bino idée ya maquillage ya drapeau ya mboka na biso. Vraiment inspiration ya les loups ebutaki mususu epai mususu te juste à partir ya drapeau wana couleur jaune, rouge na nini parce que yango nde tozo créer les loups. Voilà na sali remplissage ya makiki nanga comme d'habitude. Ce qui est la première fois na otala ba vidéo nanga vraiment okomona yango na chaîne nanga ya YouTube ndenge na laksa comment kosala maquillage. Bomoni déjà résultat ikozala vraiment bien. Wana après avoir kosala makiki na yo boye ozo kende na malim botondisi vraiment après yango nakoya kosala highlight nako highlight yango nazo utiliser concealer nanga ya MAC partout na se ya paupière mobimba parce que yango pe ko aider biso po ezala comme base ya maquillage oyo. Justement après avoir utilisé concealer ya MAC nakoya kozwa susu crayon moko ya pembe yango nde nakosalela mais avant ça nazotia na papier collant na lisu nanga parce que nalingi vraiment bacoin nanga ezala vraiment pointi makasi ezala sharp yango natie vraiment papier collant opona aidenga na déborder ti. Voilà crayon ya pembe yango wana na tracer yango partout côté nyonso to maquillage de couleur et kokota côté nyonso na kotia jaune, rouge na bleu parce que nayebi que ebi wana eza ba couleur ya drapeau na biso. Après avoir kosala boye nakoya ko blend mélanger mais makasi vraiment te juste mokie kaka na beti yango na mwa misapi ndambu pona ekota bien. Après wana naye kozwa pink rose moko ya pété nasaleli yango comme couleur de transition avant na ya kotia ba couleur mosusu oyo nazosala eza kiko numéro 243 yango wana ye kokota na coin mpona kopesa nga coin nanga ezala vraiment un tout petit peu pointu aigu et epesa ngo mwa gravité lisusu makasi ntango ba couleur ekokota. Couleur jaune wana eza ya Revlon ya palette na bango exotique yango nde nakoti yango na coin ya lisu. Après avoir koti yango bongo natia yango na brosse moko ya play ya mokie vraiment ba brosse oyaka na ba palette parce que nazalaki kaka kozwa nazobakisa likolo sans pour autant kosala eloko mosusu. Après naye kozwa rouge oyo eza ya kiko yango ekokota na katikati ya lisu nanga na système ya tout droit vraiment pona déborder te pona ki musika te tellement lisu eza mokie mais pona osala tous les trois couleurs oh vraiment il faut kozala na technique moko ya bien. Justement après avoir kosala boye naza on a besoin ya ko blend te parce que na otia ba couleur bleu wana bleu de nuit eza ya MAC yango na ye kokotisa yango na coin pe na bimisi yango un tout petit peu côté papier collant ekotaki pona esala moko mandambo ezala sharp mais à partir siko ya bleu wana nde na ko mélanger na songe kaka mwa mokie tout en évitant kotuta na côté ya jaune rouge wana ntango na silisi na ye kolongola botala résultat epesi vraiment pointi makasi okosala boye na ba maquillage nyonso to eza kaka te na oyo soko oza vraiment po olingi ozwa nini moko ya makasi na ye kotia crayon ya pembe na se ya misu na sali kaka ba step ndenge moko oyo nasalaki likolo na ye kozwa na tie jaune wana rouge na tie pe na bleu lolenge tosalaki na paupière na biso ya likolo. En passant bana mboka vraiment so boyeba etenga nazala nanga amoureuse ya Congo makambo nyonso ya Congo nalingaka kosupporter football na supporta ba léopard makambo nyonso vraiment tout ce qui est congolais et alors yango na profitaki nasala vidéo moko mpona baoyo bazokende indépendance soko ozala na Londres baoyo bakoya kofete ensemble na biso les 4 en tout cas les 4 juillet na Londres à première dame à kozala. Et voilà wana nazotia concealer nanga mo ya pembe palette oyo eza ya camouflage nasina l'accent na ba vidéo nanga so otala ba vidéo nanga oza vraiment surpris na ba produit esalami na ye kotia yango likolo wana mpona kotelemisa makiki nanga ezala vraiment emonana kwa neti balobaka na ye kozwa na highlight kote wana na se na couleur moko ya MAC. Après ntango esili na ye ko blend kaka mwa likolo kote na tiaki pink ya pété et après wana na ye kozwa na tie fond de teint nanga comme d'habitude nakendaki na MAC full coverage
highlighting ya lelo ezali la Elle Girl Flan couleur wana eza numéro Flan nalingaki elongi nanga pe telema après naye ko blend naye kosalela banana powder na se ya misu mpona koede elongi nanga ezala vraiment na lumière ezala vraiment tokos après oyo eza fard à jour nazotia eza ya rouge qui vraiment couleur moko na ndenge oyo natiaki na misu après wana naye kozwa poudre na ngai NW45 MAC naye ko blend mpo kote nyonso tu babiloko ekota bien mafuta evanda bino mo boyebi après wana naye kozwa natie mascara na ngai na balashes na ngai ya se après kotia mascara naye kozwa rouge à lèvres na ngai nasalelaki eza ya slick couleur oyo eza mat yango nde yaki koachive look oyo bana mboka nyonso tu partout boza debout congolais nayebi ki vraiment video oyo esali plaisir na balandi ya première dame look video oyo esali plaisir na ya lolo video esali plaisir na famille na nga mobimba soko osepeli na video oyo moto otalaka nga aime yango partage tika bacommentaire na yo mpona soutien ebotama nzaka na nde eza sali te mama boye te oyo eza le 30 juin naza na ida bien zela 1 minute voilà manzaka pe ya drapeau avec première dame look toujours créativité video ya manzaka ezoya première dame look balobi bilengi na bilengi tala drapeau ya mboka na biso couleur sur couleur vraiment yango lelo tokoti partout côté bato mosusu bakoti te première dame look aza na vitesse voilà manzaka na bino bokozwa yango kala mingi te ouf nalela kongo boye poaniko bana mboka vraiment nasepeli mingi famille nanga mobimba na pesi bino bambote bato nyonso bazotala nga vraiment bopase ba indépendance moko ya kitoko baobe bakoya le 30 juin na Londres fêter ensemble tozokutana kala te les 4 juillet à ne pas manquer. 30 juin du 30 juin jour sacré sois le témoin jour sacré de soki oza mwana solo ya Congo soki oza congolais comme moi soki oza ndeko nanga congolais oza fier ya drapeau na biso oza vraiment fier d'être congolais oza na les 100 congolais na nzoto na qui coule en tout cas partagez cette vidéo c'est gratuit. Passez vraiment indépendance moko kitoko de la part d'Adrien.